Mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko mpasi. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya Vom Television bisika nyonso bozwami bino bayebolandaka biso awa na RDC wana tomoni na Kinshasa, tomoni bongo na commune ya Ngaliema, tomoni bongo bana Ngiringiri, bana ya Bumbu, peti na ba province kuna pe bolandaka biso topesi bino ba mbote. Pona nini te topesa pe mbote na Angola, topesa pe mbote na Brazzaville, o tobengaka mingi Congo fois. Tikino na Afrique mobimba o bolandaka biso na Vom Television. Topesi pe ba mbote na bino bandeko bozali banda ya mboka na mikili ya poto kuna bolandaka biso mingi. Na ba mwangisi Vom Television. En tout cas, to pesi mino ba mbote ya ebele. Tika ite kimia ya tata mokeli wa sali likolo na se to pe Nzambe ya bakoko na biso ekwa kozala na bino na bandako pe boko kozala malamu. Ya solo bandeko na ngai ya bandeko na ngai ya Vom Television, bandeko balandi ya Vom Television, bandeko balandi ya émission Mindule na mokili. Ekomi tango oyo bolandaka émission Mindule na mokili. Émission to yebisaka bino ekelami na Vom Television. Pona kulamusa makanisi ya babeti mindule kokomisa bango conscient pamba te musique ezali pena kotambola te na lolenge o musique esengeli etambolela yango wana tina o émission oyo ya Vom Television ekelamaki. En tout cas bandeko bolandaka biso bozala wana branché pona kolanda biso ya solo na émission ya lelo sujet yeto kosola tope mutu ya makambo yeto kosolola musique arme ya destruction ya jeunesse tope mindule ezali bongo arme ou ezali ko détruire bilenge mingi tozolo bela bilenge ya baindo tope bilenge ya Afrika. En tout cas mingi bokansara loko la arme zakara munduki o babomelaka yango moto to babomelaka yango nyama arme zakara toloba eloko nyonso o moto ako utiliser pour détruire to aboma eloko moko songolo ndakisa ko boma nyama ndakisa ko bebisa bilenge musique peza arme o mindele ba utiliser pour na ba bebisa bilenge. Na yango bandeko balandi émission oyo to esaka bino eza pena na tina bomesana ka komona biso tango musu biso moko tango musu bomona biso na babeti mindule kasi eza kaka pona to te ya bino ba musicien o bolanda ka biso boko ma conscient yango tina ya émission oyo ekelami na Vom Television nde na yango lokola tozali na kati ya émission ezali bongo ya musique ya mbopena to kota na kati ya bozindo ya sujet na biso ya lelo mindule arme ya destruction ya jeunesse. Tokosenga bongo na bandeko ya régie botie da biso loyembo ya tata na biso Kalala oyo boyebi mingi na kombo ya Jean Kubal ayemba nzembo ya Longembo nde toyoka nanu loyembo wana sima tokozonga na plateau na biso ya mindule na mokili pona tolobela mai iye tokolobela mokolo mwa lelo tolanda nanu loyembo sima tozonga na plateau. Imbwa hazalina makolo manehi hala ndakanzela seyo kwe nani akotina bilanga na ngaloso mosusu masangu nani akotina bilanga na ngaloso mosusu masangu aingeli anyatinko na iso yangai sonite akomyolo na yaye aingeli anyatinko na iso yanga poikola lisusu na byanga yigaya oh muna wapi balanda mo bebisi Atanan kimya kozongela mbeba Afrika na yembeli yo Wona ulongwa na mpungi na yo Mopaya yaki na mayele maye Na makulu maye anyati bon koko bonso Bankoko abaziba umbu baye Talesika nkona nilangizu wa bokono Mopaya yaki na mayele maye na makulu mayi anyati bon koko bonso Bangkoko abezi bagumbu bayi
wana esika Afrika zonga nsima. Nani akotina bilanga na ngaloso mosusu masangu nani akotina bilanga na ngaloso mosusu masangu aingeli ani atinko na yiso yangai zonite akomiulu na yeye aingeli ani atinko na yiso yanga puhikola lisusu na byanga ye haya. Oh, muna wapi balanda mo bebisi atana kimya ko bungela mbeba Afrika na yembeli yo pona ulongwa na mpungi na yo mupaya ya haki na mayere maye na makulu maye anyati bon koko bonso bankoko abazi bagumbu maye talesika nkona nilangizi wabokono Oba ya haki na mayere maye na makulu maye anyati bon koko bonso bankoko abazi bahumbu baye talesika Afrika zonga sima. Matondo mingi na bandeko balandi wana bolandi loyembo ya Jean Kubal tatukalala nzembo ayemba ya longembo. Donc mondele ayaki na makambo na ye anyati bokoko na biso tala bakoko na biso bakomi baumbu ya bapaya. En tout cas loyembo moko ya kitoko papa oyemba pa yemba yango bango pe ba yemba yango. Donc eza pena na tina mingi yango moto lakisaka bino toujours ba minduli ya conscience pona boye baka tina to pe maini ni balanga nzembo wana balobelaka na kati ya loyembo wana. Nde sujet na biso ya mokolo malelo loko les ali mindule arme ya destruction ya jeunesse. Pona nini tolobi mindule ezali arme ya destruction ya jeunesse. En tout cas bandeko na ngai mokili na biso ba yindo ba africain tango tozaka na lolenge na biso na mokili na biso ezalaki mokili ya bolingo, mokili ya bomako, mokili ya botosi ya baleke pa ya bakulutu ba insanité pene bandai koloba mate na baloyembo tozaki pena kimia na mokili na biso. Kasi tango mondele ya ye lokola mondele posa na ye ezalaki nini azwa biso ba africain donc abebisa biso pona ba intérêt na ye pona a récupérer biso esengelaki aluka bilenge pona nini ko simba bilenge nde bango bazali fox ya mboka. Tango longi bilenge elingi koloba ete olongi pe na mboka wana na yango bako utiliser bisika oyo ezali bongo faible pa na biso. Donc ndenge balobaka moto ba utilisaka e toujours na isika wazara faible na yango. Eza lokola bato babetaka bale soki mutu wana betaka bale mingi na gauche soki balingi babuka ye babuke toujours na likolo wana ya gauche na yango ba utilisaka mutu kaka na ba point faible nao. Na yango lokola biso na mokili na biso to bande kulinga mingi musique pene eza ya makila parce que même biso awa na Congo même na Afrique soki totali na monde bato yo ba renyaka mingi na musique bato basalaka succès mingi na musique eza toujours ba africain. Donc eza toujours batu mwindu. Donc to bande kulinga musique. Donc musique oyo to bande kulinga ezaki musique moko ya pamba te. Ezaki musique oyo ezalaki kobalana na ba circonstances oyo bande ko zingela biso. Yango to lobaka mindule ezali moko ya maloba oyo balana kana circonstances oyo ezingeli bato. Donc musique na biso ezaki ba musique moko spirituelle. Tango tozo yemba, tango tozo bina, ezapé lolenge ezalaki ko invoquer bakoko na biso, bazuya pe envers biso. Yango to kotala même na ba kilt na biso ba noir tango tozo yemba to komi na ba dimension moko boye nzembo ekomi elengi to komona pe milimo ekomi pe ko ya pona kobina na biso elongo. Donc ba musique na biso ezaki musique moko ya considération, ezaki musique moko ya importance. Ba maloba pe bande ko ba na musique na biso ezaki toujours kitoko. Kasi tango mondele ya ye lokola yebi ke tolingaka mingi musique esika oyo yalingaki abebisa ezaki bongo na eteni wana ya musique. Esika alingaki a utiliser pour abebisa bilenge donc a détruire jeunesse nde ayaki bongo na musique nde ko banda lolenge nini omoni lokola pêcheur tango akeko pêcher mbisi na kati ya ebale lokola yebi ke point faible ya mbisi pona kozwa mbisi na facilité il faut kozala na pambo nde akoluka pambo ya kitoko
akotia yango na ndobo. Donc pambango quelque soit eza ndenge nini kitoko, ateza kitoko ya grave, mais pas mbisi eza mutambo. Donc a utiliser yango po azula mbisi. Mbisi pe loko ebomaka ye, ayebaka na ye te po aza na kati ya mai, azomona te ke loko oyo tie telemi na mai boye ezoningana te, seke eza ya mabe, fona kima. Ye tema monaka pambu, azaka na pose ya pambu, mbala moko aliaka. Tango akolia pambu, pêcheur akokanga ye. Donc mbisi akoti na motambo ya nani? Ya pêcheur. Donc a utiliser pambu lokola arme, oyo ezosunga ye po akangela yango bambisi na kati ebale. Lolenge moko pe mondele alukaki po azwa mboka ya Congo, mboka ya bomengo. Lokola tolingaka mingi musique esengeli akota na musique. Donc abebisa siko na musique po na bilenge oyo bayokaka musique bakoka kobongola makanisi na bango. Ndi akokela ba interna mingi bomonaka ta musu ba internet zaki bien. Or ba internet zaki bisika oyo mundele abandaki kokanga bana ya baindo pona kopesa bango boyebi na ye. Donc bazala ba danger epa ya baindo, bazala siko ba auxiliaire ya mindele. Yango omona na kati ya ba interna bakoye kusabino bankota to pe ba langue na bango boye bakokoma mingi ya bango. Kaka na kati ya ba interna bakolakisa bino ba religion, bako imposer bino ba religion, bokende kokomisa ba bonzambe na bango. Eza parmi ba armes bazo utiliser po bazwa bilenge. Kaka na kati ya ba interna bakosala bongo journée culturelle, na kati ya journée culturelle ba concours ya danse kozala oya kokata mabina makasi ya kozala na prime. Ndene yango ekomaki ete babilenge mingi ya baindo, babilenge basi soki bakendaki sana ebale bawandi kobina kokata bamaketu mpona kaka kosala ba répétition alonga na concours wana. Ekomi siko komema mabina. Siko mabina yango oyo bango bandai kopesela yango ba prime, ezalaki pena ba mabina te oyo biso baindo twandai kobina. Ezalaki mabina oyo ezalaki ya bosoto, kasi bango bapesela yango prime po ba encourager mutu a continuer toujours bongo. Nde ba mabina tango bandi kobina malolenge wana, ba texte pe ya banzembo bandi kobongo wana. Sikoyo musicien akomi na esika ayemba nzembo abimisa parole oyo ya ko accompagner mabina wana na lolenge mabina wana ezobinela. Eza lokola lelo tomonaka bayembi tombola lokolo, mwasi pa tomboli lokolo. Sikozo sikoyo danse oyo mwasi akobina soka tomboli lokolo, ekozala pena na ekozala danse moko ya malamu te. Donc ekozala danse moko ya mabe, eko attirer batu na mabe. Ezalaki déjà un piège au bandai ko tiela déjà mutu mwindu po bazwa malembe. Po ba détruire moyindo, bazo utiliser kaka na musique. Ndena yango bakokela babar. Mabina oyo bandai ko bina na tango mosusu na ba cité to na bisika moko ezalaki coffre komi ko bina masiko na babar. Siko na kati ya bar. Eko senga pe musique kaka ndenge tolobi oyo ko accompagner mabina wana. Nde ba mabina ya bosoto ekokota, banzembo ya bosoto ekobanda kokota, basi ya ndumba pe bakobanda kosala nini, bakobanda kobotama. Kindumba ekomi siko kobima na public, ekomi déjà danger. Basi bakomi bandumba, bakomi koluka ko exposer banzembo. Elwa batu boyoka banzembo ya ngalula mipende ya milangi. Tango déjà bazolo bangalula mipende ya milangi. Ezaki déjà banzembo déjà toloba bazola kisa déjà mipende, bazolo blada mipende ya mwasi. Donc banzembo ekomi sikoyo ko beba na esika oyo bandaki ko pesa biso ba inspiration ya malamu, na esika oyo banzembo na biso zaki ko pesa biso ba kimia na makanisi. Tango yoki nzembo kanisi eloko moko e bakisele na ba mususu oyo bandaki ko luka na vie to pe maka mususu oyebaki te, mais à travers alanga nzembo wana ozwi parole moko bo important osaya nini obakisi yango na kozala na yo. Ba mabina e baby musique e baby ekomi ko betama na baba, banzembo pe komi ko accompagner ngo pe ya baba. Mutako uta ne libanda asana makanisi na ya malamu, mais tellement na kati ya ba mutasala ka show ya musique te. Donc oza na makanisi na malamu na kende koto pona pema, mais musique osko yo ke ko yoka kuna ebongoli makanisi na yo. Po biso tolobaka bar eza monde négatif. Eza esika milimo positif ezotambola te, esika milimo négatif nde ezotambola. Donc tango yoke siko na bar na makanisi na positif, ba musique yoke ko yoka kuna esa nini e bebisi makanisi ne komisa ngo négatif. Ndakisa to pe exemple obanda ko kanisa na mwasi te tango ke na bar. Ozali na pose ya mwasi te. Mais ba musique oyo yoki na bar e pousser makanisi na yo na kimwasi. Ozaka na pose ya mwasi. Pona nini lokola mondele ya kangi biso esclave
bapesaka ye toujours masanga kwiti ntango moto azomela masanga akomi kokoma déjà na état ya inconscience donc cerveau na ye ekomi kokoma pete kaka na masanga wana ntango kwiti akomi komona mabina ekomi kotinda ye na kindumba kaka na mabina wana ntango ekomi kotinda na kindumba musique to pe maloba oyo ekobima masiko na baloyembo wana mpo na kobinisa mabina wana eza siko mabina ya nini musique ya nini ya bosoto moto asala nini abebi lelo bilenge babebi parce que mundele a réussir makanisi na azalaki na yango aya kodétruire lelo musique na biso ekomi na importance te na société na biso musique na biso la majorité eza bainsanité nde ezolobama na public etikali mundele tellement aza malin asepeli bobengango soit disant mondialisation tokoti na période kala eza kala tokoti na kilelo or kilelo yango oyo tokoti yango nde ezodétruire yango nde ezobebisa bilenge bamusike ebebi lelo soko omoni neti musike moko boye ezobeta bazolobela bamachete bazolobela kokata mutu bazolobela baparole moko boye donc oyo tolobaka bino bolobaka baparole ya cité bamaloba ya cité ekomi kolobama na kati ya musike yo moko mbala moko kopesa yango position oyo musike ya bakuluna lelo soko omoni musike ezolobela mwasi ezopesa mwasi motivation ndakisa tomonaka basi mosusu atelemi kata forme donc musique moko bayembi kata forme akepa abandi kokata bilamba mbala moko kocomprendre kotia yango na esika oyo musique ya bandumba donc bagroupe wana ekeseni musique mpe oyo ezokesenisa yango eza mpe na bokeseni par rapport ya esika ezobimela yango tolobi soko omoni oyoki musique ya bakuluna okocomprendre mbala moko oyo musique ya bakuluna oyoki musique ya kindumba okocomprendre mbala moko donc chaque musique ezopesa position na yango yango ezomotive sikoyo bisika wana soki lelo bakuluna bazala motive na makambo na bango bazosala eza ntango bazoyemba banzembo oyo ezomema bango na makanisi wana yango mpe bango mpe bazoaplike bamakanisi ezobima na balanga nzembo bazobeta bamusike wana or musicien aza moto ya boyebi azali moto ya ye na botata mokeli na ye na mokeli mpo asalela yango mpo esunga bato boni lelo musicien akomi danger epai ya bato bakoyoka eza nini à partir ya kobeba ya musique donc ntango loposo pembe mindele baye kobebisa siko musique na biso musique ekomi nango poubelle yemba ndenge olingi bimisa nzembo soko olingi obimisa yango lelo okoki koenregistre ata lobi opesi dj mwa quelque chose sala yango show na apota nzembo ebima lobi mpe nzembo ebimi kobeba ya bilenge mbala moko lelo omona bilenge groupe moko boye bafandi na esika na bango bazoyemba banzembo moko boye omona ntango mosusu eza nzembo te mais eza kaka instrumental ntango deja otaleli deja bilenge yango moni kaka elateli na bango otali kaka ndenge balateli comprendre oyo badesigner donc basaper batoyo bano bafandaka mingi na bakartier na age ya puberté bazolekisa batango soki amoni ntango mosusu mwasi adéranger ntango mosusu batia instrumental wana oremarke même banzembo bakobanda koyemba eza nzembo te oyo ekosunga bango na makanisi ekozala toujours nzembo oyo soki parent na ye azoleka moni ye fo batama ifo bomba mpo na nini azoyemba nzembo ya mabe ekozala toujours banzembo ya sanité soki tembe na bino baye bofandi na basite na bino baye bomonaka makambo wana borevaka yango bomonaka yango mpe yo mwa ye mo mpo oyoki soni bano mpe na makambo nini bazoyemba ye mo mpo omona mpe esu yo oyo banzembo nini susu ezobeta na bandi baparent bazali ebele oyo balobelaka yango oyo meme na bapekisaka meme bana bango bayoka banzembo wana mpo na nini ntango parent azopekisa deja mwana ayoka nzembo wana l'état deja sapeseli yango deja permission donc obligatoire mwana osala nini akoyoka ne kaka makambo oyo elobami na nzembo wana mwana pa osala nini akobanda ne kaka korepete yango kolobela yango okama mwana mokie ana 3 ans mais ndenge azobina nzembo moko ya langa nzembo moko eza ya bainsanité oyo eza nango na conseil te okamwe yango mwana oyo wuta azalaki bebe bandaki kolakisa nzembo oyo wuta azalaki bebe bandaki kolakisa mabina oyo to ndenge nini te eza kaka mai oyo azoyoka yango osala nini yango azopratique surtout déjà na bilenge oyo baza na âge wana ya kobanda ndeti na ndakisa na ba 5 ans mata titoko mata na ba 18 ans soki déjà babandi kobeba na âge wana ti bakoma ba majeur ozala grave
bakozala baimpoli bakozala bateti yango boremarke kaka bilenge kozala ya bilenge boremarke bana yango bateti botosi ezali te epai ya bakulutu koloba na banzela kutu boyokaka yango pamba mpona nini mpo miziki ebebi ekomi arme oyo bautilize mpo babebisa yango bilenge ya afrike yango mo tolingaka bozala toujours conscient bolamusa makanisi na bino parce que musique tina na yango eza te wana tina na yango eza mpona kokabola mawa bisengo kolandela kaka circonstance oyo ezingeli bato yango wana tino ya musique balelo babebiseli biso musique sikoyo eloko nini tokoloba mpona l'état parce que l'état ye wana parent ye wana nde encadreur moto apesaka mibeko mpe moto oyo alukaka ete bato barespecte mibeko wana kasi l'état azomona mpe lolenge musique yango ezotambola na mokili na biso alobaka ne mpe te siko mpona nini l'état amonaka alobaka te siko toloba nini l'état congolais amonaka ne banzembo yango te banzembo ebetaka oyo elekanaka na bakartier amonaka yango te bamonaka na bango mais eloko nini siko ebomaka bango lokola bango monano baza bafani ya bamusicien yango lokola bango moko nanu balingaka bamusicien yango soki musicien abimisi nzembo ye mono nazolinga nano libanga na ye yembama na kati ya nzembo wana toyokaka yango bazobwaka badepute toyokaka yango bazobwaka baministre donc bango monano bafani ya bamusicien wana ntango deja musicien wana abwaki esali ye bien ata musicien wana ayembi nzembo wana eza na bainsanité lokola libanga na eza na kati aoboya te eleka aolinga toujours eleka eyokana mpo libanga na eza na kati mpe eyokana yango wana nde mabe makasi musique na biso eza ya kobeba nde lokola toza na kati ya émission ya mindule tolingaka ntango tozoloba nde toyesaka bino baotiela mpe biso mindule na biso mindule oyo tosengaka na bandeko batielaka bino ezaka mindule te ya kolakisa bino ke tala preuve mindule ndenge eza ya kobeba te mpo toboyi na biso bapolémique biso toza wana mpona yango te mais biso tolingaka toujours kotia bamusike oyo ekobakisela bino implice oyo ekorenforce makanisi na bino mpo bosepela na maloba oyo ebimi na kati ya musike yango nde lokola tozali bandeko ya régie bakosunga biso batiela biso loyembo ya Dindo Yongo oyo ayemba il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Toyoka loyembo yango nde sima tokozonga na plateau pour na to continuer. Boza wana toujours branché pour eza pena na tina boyeba makambo pour eza pona bino matondo. Basina boli futate Malibisa peningi boyebi Azali mungwate Pona sila na nzungu ya matongi ya bato Nakoki koibate Pona bebisa kombo na kai chimchimanga Mokweyo na zuaka Sala masola silisa bapasi na ngai Mokoyo ngala suaka Nakosenga nzambe abebisanga Nazali mungwate Pona sila na nzungu ya matongi ya bato Nazali mungwate Pona sila na nzungu ya matongi ya bato ya matongi ya bato Nakoki koibate Kona bebisa kombo na kai chimchimanga Mokoyo ngala zuaka Nakosala masola silisa bapasi na ngai Mokoyo ngala zuaka Nakosenga nzambe abenisanga Nazali
ya matongi ya bato nazali mombwa te mpo nasila na nzungu ya matongi. Genre de petites vertus qui se manquent du fureur et se veulent satiner. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des autres gens. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des autres gens. Il n'y a que des autres gens, genre de petites vertus qui se moquent du tailleur et se veulent bien vêtus. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des autres gens. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des autres gens. Il n'y a que des autres gens, genre de petites vertus qui se moquent du musicien mais adorent la musique. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des autres gens. Matondo na bandeko balandi wana bouti koyoka di doyongo aemba nzembu il n'y a pas de sommetier parce que na vie atomoni mutu azosala musala ya pusu ya kolokota bafulu atomoni mutu azosala musala ya cordonnerie ya kobamba mapapa nyonso za na tina ezande bokeseni ya batu nde ezali soki ndeki so boyu mutu azoya kolongola fulu ebongo yo moko tango banda kotika fulu yango kolingo tsango na puso kende kobwaka tala siko ba makanisi yango wana nde siko ekobungisa bilenge mais siko pasi ezani lokola déjà ba utiliser déjà arme wana pona ko détruire eza siko pasi ba musique o wana et la musaka conscience ya batu eyokana ba bana toujours point tout fango yango to lingi l'état congolais il faut comme conscient c'est pour comme conscient moni sika biso toza lokola biso toza na isika moko boye toloba na religion africaine tozui encadrement ya mokili ya mundele te tolingi pe ki mundele te yango moni to comprendra to ebamba moko ke koto eza faute koto basali mabe mais lokola bino bouti na ba école wana o ba former bino ki mundele bokolina eta wana biso toloba eza eta ya inconscience eza pasi bo revete bo mona pete ke mabe moko boye zo sala na musique. Donc, ah, ils ont le roi poubelle. Mais tous aura exemple, le roi Bamboka Libanda, net na poto, nandimite, bilenge tope, ba musicien, ba sala nyonso balingi. Pour un pour qu'on a ba sanction, ils a toujours. Les l'autre R. Kelly, oh, a sala succès na Amérique, a sala succès na monde, tuandea koyoka ba procès na endenge bandea koluksa ba kanga, bandea kolonga. Tant asili si carrière na ye, ba zuyemba moko lelo condamné na prison 30 ans. Lelo soki musicien moko boye akeli banda au mona bakangi pona nini pona ba nini agression mineure alingaka bana mike donc ba violent bakaya viol tolo bakaka bakaya viol au mona bakangi kuna soka yi awa amolo kwa neti apemi pona nini aina poubelle kuna uti sika ba loi ezali mboka lokola Chine nandimite soki bakoki ko utiliser musique comme arme ya ko détruire yango. Parce que bango ba chinois ba mi pesa mingi na musique te bango mingi na misala yango moni soko ngo kote na nzela musique pour détruire bango eza pas sur longa bango te mais biso ba ebike to lingaka musique yango ba utiliser musique pour na ko détruire biso siko solution nini o biso to kopesa na bino ba musicien ba ndeko bozolanda biso eza kaka ke boko ma conscient pamba te muto aza conscient ko ki jamais ko sala makambo elongo banité donc ya mabe. Alors ça toujours makambo positif. Yango faut beaucoup ma conscient. Ba musicien bo bongola. Lelo to mona ndaki sa na makambo ya Monisco. Makambo ya Monisco na monya tate musicien moko
oyo ayebani oyo tomonaka bango lokola bastar alobela yango injustice wana oyo Monisco asali ke baza mabe peuple ayi na Monisco atia confiance na bato ya Monisco te musicien moko ta raisonner côté wana bitumba este tozomona kaka bazokana bakanga stade basala plein mais bitumba ya este tomoni te babeti nzembo moko na badaju toloba tomoni te babeti nzembo moko na ba maître Gims po balobela kaka bitumba ya este na Congo kuna eza makambo kaka ya distraction mpo na nini distraire bango bakomisi bango inconscient yango ezopesa pasi mingi ezosenga bokoma conscient bolamusa makanisi na bino yango toyebisaka bino soki bomoni biso toyambi bandeko mindule eza kaka te mpo tokomisa bamiziki na bango eza mpo baya kobimisela biso bwania oyo bango baosalela muzike yango toyambelaka bango ntango mosusu mpe bomonaka biso moko nde tosolaka na bino biso ndeko na bino ndeko bagenda eza kaka mpo totalisa bino ntina ya émission oyo eza te émission moko boye ndenge tomonelaka te eza mpo na kolamusa bamusicien makanisi mpe mpo na kolamusa peuple congolais to mpe moyindo nyonso makanisi na yango bandeko lokola télévision ezali ngonga makambo ezalaka nango ebele ya kosolaka na bino kasi malembe tokobanda kotalisa toujours bino mpo bozwa conscience musique ekoma maloba oyo ekobanda kobalana na bacirconstance soki mboka eza na pasi boyemba musique ekodistraire bilenge te mpo bozodétruire bilenge mpe peuple congolais lokola biso tomipesaka mingi na musique bautiliza biso na musique toluka sikoyo koyoka banzembo ya ntina oyo ekolamusa makanisi na biso lokola moto akomprena mbwa faiblesse nezaka na mukuwa yango moni mpo baempoisonne mbwa bautilisaka toujours mikuwa to musuni eza ndenge moko mpona koutilize niau bakoutilize toujours kisi ya pongi mpona koluka mbwa niau wana ndenge moko mpe na mutu bakoutilize yo kaka na bisika oyo yo ozalaka faible nango mpo bazwa yo yango mindele balonga biso na nzela wana en tout cas TV ezali ngonga tokobanda kosola na bino ntango nyonso mpona totalisaka bino nini esenge na bino bosala tozongisi mpe na matondo ya mingi na bino bandeko balandi oyo bozalaka wana ntango nyonso mpona kolanda Vuvamu Télévision toyesaka bino ba émission nyonso oyo ekelama na Vuvamu Télévision eza na ntina mpona bino eza mpona kolamusa makanisi na bino bozalaka toujours branché na Vuvamu Télévision tozongisi matondo lelo tolobelaki musique eza arme ya destruction ya jeunesse mindule ezali mondoki oyo ezali kobebisa bilenge yango tomoni bilenge ya lelo mingi babebi na nzela ya musique nde tozongisi matondo epai na bino bandeko bozalaki wana bompesaki ntango na bino ya kolanda biso na émission mindule na mokili topesi mpe mbote mpe tozongisi matondo na tata na biso Meliba tozongisi mpe matondo na tata na biso bebe tokabeya staff bayindo bolamuka mpe bambote na kokonduka matondo pe na Kilandi Mansoni pe Kilandi Mambu Tsakala bino wana bozali bongo balandi ya mingi ya Vuvamu Télévision pe na Kilandi Musiku po na nipete na Kilandi Ngeleka pe na banganga ngunza nyonso ya Vuvamu Télévision matondo na bino bakonzi na biso bino nde bozosala ete biso tozala na bwania o bino bozwi na nesongi ya nzila pe tozongisi matondo na koko ya suka mboka tango tobi koko ya suka mboka azalaka na mboka Fumukusu kia munzala mpanda na ngola promoteur ya chaîne na biso ya Vuvamu Télévision pe banengwa kialaki yo bango nde baosala ete mokonzi na biso akoka kozala lisusu na bokasi nyonso na kati ya mosala pe tozongisi pe matondo na bandeko ya technique ya Vuvamu Télévision pamba te na bango nde basungaki biso tozala liboso ya bitando na bino soki bomonaki boye na nsima ya matalatala tozalaki bongo na Nekwaku Maisha tozalaki mpe bongo na Nembala Mantsadila Petit Mes Costo pe matondo na Cordon Kivuya pe DG na biso kwa Mambu elongo na Mokambi Ndombele pe na ndeko bandeko na ngai ba Mwangisi bane Mukangu banengwa Malu basepe Koko pe Koko bagenda Kintsala pe lisanga ba ino mobimba boza wana toujours branché nde poto kabona na bino toyebi ke bosenga ki biso boyoka lisusu loyembo ya Franco Kwame les pouvoirs noirs donc omakaka Franco les pouvoirs noirs au mona nzembo yango nde tosukisa na nzembo wana ya Kwame les pouvoirs noirs nde tokomona na émission oyo ezali bongo koya kimia ya tata mokeli
etikala toujours kozala na mabota na bino. Matondo mingi. nakokamwaka mingi mpo nabotama moto mwindo, nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu. Nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te, nakomonoko mpasi. Mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko, mikili misusu bato mwindo fungola na monoko. Nakotuna kantina mpo basala biso moto mwindo, tozali kaka na mpasi. Nakosengaka na Nzambe, nakosengaka na Nzambe, yende asala mposo oya moto mwindo. Baninga misusu akobotama na kati ya bisengo, akokufa na bisengo, biso mimobange omono mpasi. Moto mwindo kolia na mpasi, kosala na mpasi, kozwa na mpasi. Nzambe osala biso mposo oyo, tina nini bandeko? Tokonyokwa mwana mikili miso, tokonyokwa mwa mpona mposo oyo, tokoma lokola nani? Mawa nakotunaka ntina, biso tokomonoko mpasi. Nani asala biso ezali ezomasiya? Non, 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 jamais, non, Nzambe. Te likambo te, tokolonga mpasi oyo moto mwindo akomonoko, tokoyebaka te bandeko. Tango ya kala bazalaki koteka biso na saki ya mungwa, bakomaki kotekisa biso lokola ba marchandise. Tomona mpasi, tomona mpasi yo mawa. Tokotuna kaka na Nzambe ayebisa, yende asala. Tokolela butu nyonso na Nzambe. Mai kaka na miso mpasi tokomonoko bandeko. Tokoyebaka te soki tozali na mpasi, soki nakanisi lobi nakokufa na mpasi oyo ezali nanga bandeko. Nakoyeba nini nakosala na kati ya mokili te bandeko? No, no Nzambe, te. Mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko, mikili misusu bato mwindo fungola na monoko. Nakotuna kantina